d'export et d'import. Michelo Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA. Bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindou. Il offre les jeunes leaders. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Internet union sur partout dans le monde, bateau va commenter l'émission à Bissot, gestion de nos remarques et tout ça la Bissot vraiment tout bon c'est tellement ça les scams de ça. Donc on est merci aussi à maman chérie fait mon tingue depuis Liège, il y a Willy Mouchen le véritable code mondial, les seuls uniques code mondial tous arnais Willy Mouchen. Donc nous besoin mon awa, je suis là et pas il y a un grand musicien, chef de orchestre moi il y a mon nene Boyebi, ils ont résidence dans privée. Ils ont le camp là ici quand on a Ranjil 45 quand Ranjil 45 va te belé au bateau la Bissot la reine Ningambote. Donc à Ebinjil 45 donc mon oncle Jolie qui est les États-Unis aussi à Ebinjil 45 ils ont ba Njil avec la carte il y a 4 qu'on a qui s'appelle Njil donc au milieu de Sainte-Thérèse du Boye donc ils ont bien dans la carte à ville donc 45 déjà et ici comment il y a bien donc ils ont résidence il y a chef orchestre Moko donc où ils ont le pan on a le pan je pense qu'il y a une image pour moi sur les annales donc d'abord ça va polémique et belé juste tout la naka image pour comprendre vraiment s'il s'agit de qui. Voilà donc il s'agit des deux mots au monde na bo tanga Congo. Déjà pas naé pour rendre visite donc va donner ba monde na et pas naé il pas on ensuite. Quand il a dit ils ont un Njil 45 donc la fin d'un Njil ba 45 ils ont dit il y a une carte de Njil la pour na tenga na mon carte de nègre ni Njil malgré résident la matite même dans un monde Njil donc ils ont vraiment ici comme il y avait oublié Sainte-Thérèse maman ok c'est quoi je pense que le moment le temps là on a poussé dans la surprise pour tout créer pas polémique à boire avec tout ça là nous sommes obligés pour te le rappeler trop si ma caméra faut Bablo Raboy ça la bien avec artiste ça doit vivre bien moi stabilité et ça va bien Bablo Raboy donc laissez un respect faut mettre dans ma porte le chef, bonjour. Bonjour. Vraiment, laissez-moi ouvrir. Parce que je suis au monde, je suis là, je vis des voyage. Et que je préférais vraiment te rendre visite. Oui, problème est vraiment. Merci vraiment. Donc, on va comprendre qu'il s'agit des ateliers qu'on y a là. On va découvrir l'image. Tout ça dans la résidence là. Vraiment, comme je disais, il s'agit des ateliers qu'on y a là. Vraiment, tu es dans la résidence et puis tu es complètement. Ma solo est belé au botuna biso ba question na bino to me kotuna les chefs atelier konyanga mbote na déjà. Ouais, Alvin mbote na batio so ba ozata ya olanda biso. Donc voilà quoi, tout ça wana. Vraiment tous ali wana les chefs, je pense que tu sur la peine moi ma belé, moi actualité belé. Mais na pour bango les actualité pour ça passer et déranger que ba te belé pour perdre maman ya grand musicien. Donc la profil l'omité. Donc je pense tout les kangote
mais vite le bébé amis pour na ndenge ikonya mboka na biso tukopete na mai. Oui, ngai a présenté ba condoléances na ngai pas grand prêtre Kofi Olomide. Na yebi ke Yesu ye ka mikolo mais ngam na yebi déjà pasi oyo mutuayo kaka surtout ceux qui a peur de maman. Donc il ne s'agit pas, il n'est pas question de l'âge. Pour moi na o abungisi maman na ye. Donc et ça là vraiment pas makasi ngana oyebi ça ye aza makasi. Donc voilà quoi. Donc bienvenue au club. Donc biso déjà donc si tu yebi déjà stocké mba déjà ba pasi wana donc voilà quoi. Tout le monde a vidéo les kaki fallait pour pas qu'il ko rendre. Naloba papa na musique na ninga musique on a visite à télé qu'on aussi à ça le rôle à Coco qu'on faut le mettre à Coco parce qu'il me ça fallait pour pas tout le babou et puis tu connais donc rendre un peu visite ninga ouais en tout cas nazwa ki tant wana ko makunate mais na compatir de loin déjà que ce qui yoki yango en tout cas ko silikate aoyeba ke mutwana na souci ya pasi o nazwi. Donc na yebi ke boss nanga zala ki wana boyebi oye azali a représenter na biso nyonso otokoma ki place wana et puis na yebi ça OK batu nyonso baza affecté na situation wana ba kokoma ka wana te. Donc de loin tous 8 ans ya ko compatir en attendant tous la ba programme ndenge ko pesama ndenge ko zala donc voilà quoi. Vraiment tous la ba programme ndenge et ko pesama tout ça l'effort ya ko quitter venir pour nous avoir image ceux qui d'ailleurs ne parce que le tout le bébé Kofi le midi aza déjà na poto donc fallait pour papa aza na poto parce que ba oti okinde c'est qui l'oblige je pense les chefs ouais donc Kofi le midi aza déjà na poto ceux qui d'ailleurs ne goya ceux qui va permettre en tout ça là vraiment effort ba la nino soit pour les ba pour l'accès ba image on a vraiment pour bon on a commenté ce que ba maman c'est le cas les chefs je pense que tous sont là vraiment parce que tout est bio juste Toyebi, Tala Lanta, vous avez fallu Kupa, les chefs, vous avez un empire, Bakuba, il y a Papi Test, vous avez aussi Rochero Taboulay, juste parcours Wana, en globalité, au télévision, et ça qui n'est pas. Ouais, c'est tout à fait ça, Makambo, Oyo, Tamususu. Et comme la moto, ceux qui doivent vivre, bon, des tous qui lobby, des tous les lotés. To banda ba musique na biso esala ke banda ki visibilité na ngoma kasi à part ko longwa na ba internat to bando tanga na ba promo scolaire. Visibilité na ngo et pas na ngai banda ki na talent latent. Pe à son âme na vie na biso Mozin Malanda. À sala ki au fait à ça qui projet moko boina Faustin Diata. Il y a bisoto ça la maquette pour ezala interpréter na balour donc c'est-à-dire na bateau bisoto banda au monde na bayebana donc au fait des aki bisoté mais tant que ça là qui la maquette wana c'est juste un mois tant que ko présenter banzembo liboso ba mais c'est pas possible bateau basali bazaka wapi oh non ezana ngo bateau mo boye ba se réunir juste un mois et c'était parti ndengwana ndia ya lobaki mais non on ne peut pas perdre des talentueux comme ça donc il faut bango kaka basalango omoni ndenge projet et bongamaki tozwaki temps tokoti na studio tosali banzembo wana en tout cas eza banzembo moko marchaka très bien ouais Kendaka na maboko ya Madame Bintou et l'équipe côté à David Morceau qui était au souka na maboko à Silar ou à l'époque Batios Bayebi qui était Silar donc qui est grand producteur na niveau na biso Afrique awa donc pouf to monanaki na miso batuti et salaki peke non grand prêtre quadra il faut azaki na même mise na fali ipupa aigle. C'est l'intocable, le grand courant de la pensée de la musique congolaise, où actuellement aigle. Donc, Yangwana abeta li solo ya anel ka transfert, donc mutumo ba transféra na mouvement mususu. Et puis ba pesi mbongo. Donc ezaka fali poupa. Moi je suis resté pour na kosilisa ba programme na ba projet, il y a contrat où ezaka signé en place. Donc voilà quoi.
Vraiment. Et salaki wana directement en tout cas quand on sa groupe coup de chapeau na bateau bazo maintenir que ba groupe ezo kende très très bien des aki facilité pour ngai surtout ya ko umela na position de talent latent parce que tout à perdre pe vient biso Moze Malanda difficulté côté avec makasi voilà de bazwa kingai na kendaki na Empire ya papa na ngai Papitex kuna pe na sala ki we bongaki na sala et puis j'ai été aussi sollicité na Friza il y a monument de la musique congolaise Rochero Taboulay vraiment tac Tito Komi to se retrouver na 2006 wana boss na ngai kota kendaki ya moniki akoli a 5 mise en disponibilité a moni pe que non quelque part na pion moko ezaki wana oyo ayebaki ba talent ba vertu na ye ndo asaki appel voilà jusqu'aujourd'hui tous ensemble vraiment malgré au précédé biso to koma wana et papa Pitest wumela kate parce que talent longtemps ils ont dit moi tout le bas moi des goûts de fala kindaki to yo mekaki similité o le biga yo ndo tire le quoi chef na talent longtemps non le problème ya ko meka similité ezalaki juste dit na infrastructure il y a continuité quoi to yaki soko perdre ve Mozin mutazaki pilier initiateur à projet donc en tout cas to zaki égaré quelque part donc là la Koufi né OK papa Pitest kuna nazaki sollicité aussi na kendo yemba na studio ta onake na laki si ba capacité na ngai nde nazaki enrôler na groupe vraiment papa Pitest ou la raté oui, tout ça. Juste la kenda ko yemba nde l'album. La studio, nzembo bima na la sa capacité na ngai nde yango sala ke. Oui, à un temps marcha qui peut les souster parce qu'azaki à cheval na poto na awa ba groupe moni ba groupe ya ndengwana et ça la rappelle na moi ba difficulté na mo boy donc voilà na sotaki nde na kenda ki place ba solliciter kinga lisusu parce que na vie na ngai artistique ezalaka ka bamona nga côté moko boye bazana besoin na nga na kende donc na robeta porte donc en tout cas porte na beta raté na beta pour na beta na nté parce que vie ezo kende mais si ko so il faut na beta porte na beta pe na mouvement donc mouvement na beta porte na kende zati donc voilà na un groupe d'accompagnement il y a Aigle donc tous ensemble de 2006 tilelo ko fana na grand icône mboka malgré ça soutien au Taboulay et ça le quoi ma grâce na koloba parce que lelo to ko bossa na tena histoire ya mboka na biso ba on tient toujours ba Rochero Taboulay le rôle ba monument ba héros parce que ba c'est misala makasi na la musique ya Congo c'est comme si moi grandeur moi qui fier on est aux appels Rochero za la raté pas à télé d'abord au ba solliciter ko pas Rochero Taboulay yo moko tout membre moi avec on a eu aux arana papi test nda sollicité tu es directement Rochero Taboulay oui ngai en tout cas na banda o mona na ndimaka te na espéraka te qu'un jour tamso na royemba na Rochero batu bazalaki kuna contenu ngoni ba groupe nyoso et lukakata mususu ba changer structure et tout bazalaki siko moment on ezalaki ne moment il faut ba pesa moi couleur moko boye susu ndenga kutina kenda ikona kenda kuta lokola mutu lokola Gilles Nzao donc Gilles Nzao en tout cas master ngai mbote puis kuna pe foboze la ba jour ezoya souviens-toi eza parce que tina zakina mikil tout ça là qui featuring nae souviens-toi en tout cas na ebiki eza ba mélodie moko eza kala moi batu ba yemba ndengwana eza ba aide chanteur donc ba yembi penda batu ba yembi et puis ba yemba na Friza donc coup de chapeau bazaki na besoin à couper ça moi pinch mo boye et puis bazaki na besoin ba jeune donc je suis le tout dernier jeune oyo afro qui vraiment na Friza wana donc voilà quoi engagé vraiment to fana na Friza mais na rolinga na singa télé asa le somo loko moko asala pa papi test et puis tous beta de solution à Friza qui peut tout qui est en actualité famille bongaka boye famille ezalaka boye bana ya papa pe mama ho malamu bayo kanaka
malamu balinganaka ye wana ezali nde bolingo malamu basalisanaka ye wana ezali nde lisanga ebandaki na ye bakutani nde na mama batomboli fami oyo bapesi yango ngenge tumba akapinga chibamba kabengele batwa mitema mabe bazangaka te bakangeli biso bilongi bakomi koyokela biso kanda vine kanda ya niningo kanda ya nini ya mama kanda ya niningo kanda nyonso ya bato mabe ekokweya na mayo donc eza nzembo moko nayebi ke bato oyo baza bato bakoyeba vraiment te eza bato ya baage ya mwa likolo me soki ekei mpenza neti kaka na bajo lili kinsala mon vieux jo lili kinsala parti ya ba-États-Unis. Donc, comprendre vraiment que Bademputu Nzouzi, donc Sakinzongo, le roi de Grenoble, Patrick Bachelot, Mpaka, Bangon Baeba, Valéria, Banzembo, donc, Tiezabo, écoute, Mbote, vraiment, Nayomoko, grand prêtre Papitex, Papa Nangai. Donc, Papa, on a joué Mbabouya, Ibisingaï, Yabi, télé, grand chanteur. En tout cas, donc, Ibisa, Papa. Oh, puis to mona bazo sala mbonge na Congo. Donc kumisinga tina niveau na ata sali na ebaje. Donc ekotanga quoi. Vraiment ekota yo vraiment. Donc wana siko salango alobango. Ya ramoni kasi motema pe kolela. Ya zali komonate. Bolingo ekoti nzala. Hey. Donc voilà quoi. Vraiment, et ça lit bien vraiment dans Jolie Guinta des États-Unis. Il y a où les mouchines, le véritable code mondial et le véritable code mondial et le seul unique. Il y a où les mouchines, mi fune qui a belle va, mi fune qui a belle va, mi qui n'inga mote la reine n'inga mote. Vraiment musique on a ils ont ici vraiment bango parce que bon ma génération on est sali vraiment bien à télé, n'yanga à télé, tout y a un solo il y a pas Frisa Roger Taboulet. Tu as dit que papa Wemba aussi, à l'écran de Banzila. Mais moi, je sais que le lendemain, il y a passé dans tout le monde, je sais que le lendemain, comment il y a. Dans le bozo, le bas, moi qui le lendemain, comment il y a. Mais quand le lendemain, il y a des fan de Pémenia. Kouloutou, Rocher Weza quitté. En tout cas, parce que yango wana ba nakutana na ba vie ebele oyo ba si ba landanga au moins une fois na ba intervention na ngai ba yebisa ngai en tout cas donc ba sopela nga ba fleur quoi parce que ngamo pe na yebaka te mais du moins na landa intervention ya papa o mbatanga zolo ba ngana kendaka Frisa Olanda ba papa na biso ba pepe ndombe opetum donc ti bazolo ba mambwana donc ngabi mais ngapi na lekati siko ngamoko nazomona on dirait ceux qui n'habitent le solongo place on dirait ba tu vas comprendre na bango te c'est parce que ba te belé ba yebi penzate nani oyo azalaki Rochero oyo azalaki na mboko c'est ça. Donc je sais que ça se limite à un niveau y a ba âge moko boye ne ba bois que la nga ba fleur tisiko quoi donc voilà quoi mais ya ngwana pe ba bive on a les propriétaires donc biso na biso eza le quoi club ya ba propriétaire donc bive on a na Sandra Maoua wana na merci vraiment à télé vraiment à télé kudianga merci to comme si kana ozopita oyemba na Rochero na misnaye na orchestre oyembi pena pas le bi félicitations ndenge Papite Stalobaki. Oui, parce que en tout cas, il faut qu'on le dise. Ngaïta on a kotaki mouvement et boujaki kamwa muke et je me suis retrouvé ngai moko na section musique donc ba musicien. Donc dès to lobaka équipe nyoso asima, ya ba musicien, ba guitariste tout ba ngotu. Là c'est retrouvé ngai moko. Et puis azo ça na kotipe kalati azoba zala les a saleli ngai cette chanson où ezaki ke banzembo wana eko raté te ye fois yemba.
et puis ayebisinga o etikali yembango sala lokwa ndeya yo banzembo wana donc ezaki facilité pour ngai kokota wana heureusement batant on a kotaki sika wana nazwaki coup de pouce ya Gilles Nzao mon pote na Dipiron siko akoma na ye na ba activité mosusu politique mais sinon kala pete ta mosusu au mona pe boy futur bourgmestre ya commune na Otangati pour azolité moi nzemoni no yembaki pemeni ya Rochero table donc tant on a kendaki première fois parce que azalaki ta yuki ba danseuse ba lovely ba ebiseki papa chanteur moko ayaki awa to sepelaki na wana nga chase na kendaki to sepeli na ye papa vraiment faut joyer et tout tabule wana za vice gouverneur angazo yaka ka boy place to bando répéter akomi na coin net na balabala na coin na balabala shenga ka wana tango kotibo et pasuka donc ayoki musique ezobeta abi oh mais comment musique ça paraît que Nanto ça la répétition de musique il y a un instrument ya beauté son ya beauté oza musika mbunda tu ezokana nde ba ebiso no garçon wana yaki nde yem ba pesa ki mbongo alu instrument parce que na minute wana zaki na ba connaissance moko na ba bazana ba non na mbongo na ye mengai na ke na zaki na connaissance ba bazana ba vrai matos abi c'est vrai ndeni mutaye ka bwemba moko biso tozana batu belé ba sa ba kolo domaine wana bazula ngombo ba futela ka ka mutu mo aye ka bwe déjà na zaki féliciter déjà ba point na ngai kotaki donc azaki vraiment na fièvre ya koyoka ngai tant on a yepé na bando yemba zaki na nzembo ya ndaya abi bonjour ça va vous allez là tranquille moral kane zaki po akoka déjà ko ratenga te pona kenda na ba potentialité mingi avant kutia oyemba donc c'est yemba babandi obeta nzembo na bandi ndaya mon amour yeba yo pasi yo salinga lelo na motema habite bandela na bandi lisusu abi bandela ngamona ko comprendre que c'est que elo moins aussi maté ngabi papa na ngana comprendre elo ni nezo marché yemo ko comprendre peut-être que moi na oyo azana moi masolo abi se ngai alobi ngai na lingi poza nzembo na esoko yo ki pe version na ndenga linga keza ndenge zate abi se ngai na lingi o yemba boye ye pa yo pasi yo salinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi yanga no mama yoka nzambe bomanga liboso petika ye na boyi komona kitoko ya mokili ekufa boyenga na tikala na nsima ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yonde paradis donc na yembi asepeli donc nazali kutu gajuru wana nazali na 200 balles donc apesi nga transport à 200 balles na sali plaisir na oyemba na sali plaisir na ba instrument et puis instrument wana ezaki sur place une semaine vraiment da pesanga lisusu mbongo ke bakisa kuna une semaine evanda na place ya répétition donc voilà quoi donc vanda na mutu ndenge wana penza zaiki ke atikelinga vraiment orchestre chanteur nga moko donc akeyita nga ozonga na tuninga ça va abi ça va papa mais ata deux chanteurs mobo bazong c'est langa cœur OK c'est bon lobisu ça va papa ata chanteur moko ça va na Monica jour là ça va ngabi ça va papa ça va très bien ça va ouais ça va na moni ça va azo réagir te na vandi nanga c'est juste nzoka nde abenga na braza de deux on a lobaka liboso ba préparer bateau baza écoute ba yeba nzembo lekanga deux
personnes donc bazali kuna donc bango ku danger nga kuna mona bango danger pour bango ba beta musique ya interprétation ngai na minute wana interprétation en tout cas na ye bango formaté ngani nazo yekola donc et ça langa bien makasi donc enda pe to beti na ba stade loko Félix Eboué na journée africaine o nga pena nazo mona penda que ça va quoi vraiment merci vraiment à télé ba te beli ba comprendre vraiment histoire moki à télé parcours mais à kitoko et aux alentours c'est moi on fait na mikolo beti pe musique en bref kaka en tout cas na bénéficié trop na mikolo na bénéficié trop tina zolo ba boso na zolo ba bat ba yebi vraiment que les valables Serge Lima Josar Nzita na petite sœur na ngai Sandra Maoua na Londres Solange Bakana. Donc ba yebi ke ngai na bénéficié pembeni ya ba mikolo. Vraiment merci à télé kunyanga lelo to yebi ese lo bomba te ba te belé ba yebi fali poupa nzem album na liboso betango na carte na ba ndekoni ya quartier la terre donc droit chemin c'est ma deuxième album ndé to komona ki asaki mo appel à musicien à télé zaki ndenge nini yo yaki les bandelito yaki d'abord c'est deuxième album non wana c'était juste ngana nazaki déjà ngana intervenir dans l'album à droit chemin donc malheureusement pour moi et Salima qui na poto ngazaki na kin donc na rataki occasion wana bon nzambe ndem tayeba ki pourquoi Salima ki bongo mais les restes wana tango abimisi album ango ezaki il faut eluka interprétation ba interprète nango eza biso tilelo donc toza pemena aigle banda to interpréter droit chemin ba faire tout ekenda pe na droit chemin tilelo to koma ba télé kunyanga les souverains. C'était facile au début la carrière a fallu pour PC confiance en équipe Simba parce que tu batte BLP na ko ngaba orchestre le poto loba baza balelo pe ba banda pe musique kala ndela mona ba fallu pour parler bazate. Ouais, c'est tout à fait normal. Ngai déjà tant moi ibsanga ki to sala. En tout cas nazaki très motivé parce que na yeba ki tant to yemba na talent la tant zaki ni. Donc nazaki na pensé wana ki nazaki na pensé moko positif na oyo to ayibsa ngai photo sala. Ti to ye ke photo beta concert. Concert wana tango esimbi na mimona ka na kati ke no o tout to sala si mai go simba na ngoka. Donc tala lelo aigle. Vraiment banda to beta boy ti c'est quoi. Vraiment lelo aigle ndingo lobi les chefs Mokonzi ezaki pobo utaka les chefs Mokonzi pose la pemeni ya Rochiro Tabule na papi test les chefs Mokonzi ba qualité nini au fallait pour appeler ça au charge lelo aux chef d'orchestre passé de groupe d'accompagnement au bien comprendre l'artiste fallait pour pas mais le groupe tout en généralité parce qu'ils a atelier les chefs aux kamba bande monsieur. Ouais scientifiquement parlant dans Goloba ngai so Nathalie est passé na ngai ceux qui nazaki na classe ceux qui nazaki bidel donc chef de classe soit sous-chef de classe ceux qui bimi libanda ya classe ceux qui naza bidel de l'école té naza sous bidel de l'école ceux qui toqué na scout en tout cas na bando presque place nyoso ezaki activité moko ezawana ceux qui to sali club botam so trésorier donc na bando zanga responsabilité donc sans wana ndenge pe balobaka ke bokoti babota manango donc je sais que naza parmi batu oyo wana oyo bakoki kozala donc on dirait ba fabricant ngaité et puis kozala chef c'est juste d'avoir ya kozana respect ya engagement donc c'est juste ça on dirait lokwana nazanango vraiment on dirait elokwana ozanango 14 ans pas fallu pour Katoloba depuis orchestre banda 14 ans déjà les chefs 14 ans n'a fallu pour pas cap la merveille ba vocal na yo au sala parce que tout ngaki de vraiment solibélé ba vocal au sala et pas fallu pour pas c'est la bisongonane ba vocal au monde ba yango te sala ke ba comprendre sur la télé oyo bayebi grand na ba vocal wana et puis vocal nini oyo mo lo ba yango pele pesa makambo ha troublenga bongo cerveau et comme ya ba bébé et comme lokola disque dire kotinde virus Alex sort nange kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner nga toujours na bandoto nanga
demputu nzuzi na fedo matsunza wana ezalaki na oxygène. Oh, 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 Anissa ye, oh, ma, yokomisanga lokola, mwana moke yalelaka biscuit, bonbon, chocolat, amonanga ekomi elengi, yango na boyiba santima bolingo yo, pona benga chéri, pona benga pepe chaga, pona benga papikas, ya Didier Was, Patrick Bachelor, Aristote Massamba, Antou ultra sexy, Armelanganga. Donc, ça, Banzembo Penda et Salaka. Donc, déjà, vocal moko, où est la moussa qui est mobo, écoute, on dirait, revenir dans mon phone et recalculer, on ça donc quelque part. Vraiment, merci, vraiment. Wana ezana Nissa. Nissa. Motema nanga ezalaki pays ya des habitants. Natikalinga moko lokola linzaka na mosapi. Papi chakwa komisinga incomplète. Devise na biso ezalaki amour amour. Donc on a oxygène, na humanisme plutôt. Voilà. Merci à télé, voilà humanisme. À télé c'est comme si humanisme n'était bimisi sur la télé parce que pourquoi là nous sali. Nde bato balobaka ba rimer tozarana nansi poka ba rimer. Ouais ba rimer balobaka na sima na bino. Ouais bato balobaka surtout ba lâche baloba trop na baza trop focalisé na ba vraiment rimer. Ba lâche hein. Ba lâche baza penda makasi na ba rimer. Vraiment. Mais ba fan na mino pe balobaka ke bo wela bo bodie melanga succès ya fali pour pas bo kama amouté. Mais oui, c'est normal, c'est normal. Il y a combien de Fally au Congo? Vraiment. Combien de aigles au Congo? Donc, on a bêti déjà 10 ans au Moutou à Kolo Barankou na bisoti. Donc, Mouta Makasi à Congo, ça Fally Poupa. Ouais, Fally Poupa, so il a dit Mbeli Moutou, ça capable, peu valable. Il y a un problème, t'es? Mais bien, mon beau gâté, vous avez. Et puis, Tozolia, peut Kokonda, Lukana Konda, mais Konda difficilement. Mais comme il m'a pas sentir que. Bah musicien Fally bon net bon mi pesaté ndeti donc bon marketé donc Fally peut pas être dominer l'orchestre c'est comme au moins ni bato ça la confusion bato ça confusion makasi na mambo yo o babimi si ope bazo bimi ça peut bato na mayuya ba o babimi ba lekinga na nini moni siko toi to kota siko ba suspense kota awa ba o ba bimi ba lekinga na nini ba lekinga na stabilité bon voyager trop bo zambi le côté et lui comme si ba toi télé o lupango na yo ba te beli ba se poser ba question ah eloko mona kati ya biloko ya mutu yango ndesiko ba et lupango na kati donc eza eloko mona kati ya biloko mutu azana ngo et puis Muta Monica wana eza yango te musique to beta nde musique omoni ngai na moi je préfère mieux na zwaka que na sala succès na zwaka te pour ça na ebiso bato belé autant mususu koloba côté mobo yo ya bima omoni un tel o sala un tel donc tant musa ne pe na elote donc préféré ozwana yo ata bato ba yebi yo te oyo ka pe balobaka ba message set ba libino na succès ba ko ba yebani bino boyebani te. Un musicien à Jet Set, non, comprenez. Micro Tobo, autant de combo. Ah, mais c'est comme ça. Jet Set, il y a Koulou to faire rigolo, on a appelé Sembo de Sekazali. Baliki bino na succès, baliki bino na stabilité, baliki bino na makambu, bino bo voyager trop mais m'amuzate. Tala, au moni ba makamu susto kota na biso na mambo lobate. Bazo loba vous parlez des gens en bloc comme ça. Mutu moko lobake ngai côté na za télé na leki yo na oyemba, na leki yo na stabilité, na leki. Loba lobaka leki na oyemba télé. Au moni ba niveau na été. Non, le problème c'est quoi? Au moni CV nga na za nango. Na ba place nga na yemba. Do yo kine na zo lobate. Na papitex à télé, grand chanteur. Ngate muna lobango eza kulutu na nga papa na ngai nga za na CV ba CV o so tazo loba boye na ba salle o nga na beta na ba place o nga na kenda mutu azo loba na kenda te na yebite mokila so kufa lobite musa o kende te mais bino bomi pesa et puis tala keba na facture mai na courant et bimara na kombo na et puis partout. Vraiment. Ouais, kebapo somoni babiloko biso to lobati parce que ceux qui nazo lobati la excité ba katanga singalo le moté parce que omoni ceux qui yo koma zo big na fait koma ka batu nyonso o baloba ba lekinga na makambu nyonso ba zo loba wana
pour kala te tant mosusu de conférence de presse ya oyebisa bato ke oleki ngai vraiment mais na musika papa tika et boza tant mosusu 15 yo pela 4 bo bateka ngo bokabola mbongo et comment problème pour éviter tant mosusu ozwa atele lupango o somo na mbongo ka ya musique et pas les king ngai so hôtel eza batek famille teke côté ndamte yo somba ti yo ozomona ka olobeli ka olinga to olobelaka oyo yango wana azoloba bato baloba trop te baloba trop te tobetaka musique parce que c'est tout ça les télé-réalité donc il déplace mususu ba voisin ouais wana ba voisin mutu baloba muko na ngwaye et puis okende coopérer parce que même à ta côté kuna facture à régie des eaux snel les ana combo na faisant na combo na mais elle est comme si tu as télé to landa ba c'est là ba dire yende on a biso sarato là au fond na bibwa mais biso to na quartier 5 elle est comme si ba tongona biso to biso na ba pas côté ba bibwa kuna ba tongate ouais ndako ba tongate te so ke kuna ya tour au mona fait chantier ba tongaka donc ça y aza paramétré te le ba bolo yang donc ça ayebika mambo akala non omoni kino eza na ngoka ce que ça moni ba pratique mususu to ça la siko eza detka haïr pour se faire aimer donc tant mususu to ça valable était donc to tikaka to le mamuna le belata amour va donc bref aza eloti aza eloti vraiment mais tu l'as interview moi ça qui pour la ndeko ba ne poto o bazonga les suite il fallait ko kima na yo télé vient na ngai puis vient na ngai pe kima na yo te privé ya ça to bosana tant mususu pongo moninga na zwata ya dessiner tomate na bande de l'école pire nga pire yé na sens nga pire yete mais on a nango le ba yo pire kima na yo mais nga na za pire yete mais le problème est que lokolo okopesa okoza capable okopesa ta mutu moko alinga bunda na nzela okopesa ya ta conseil na sens wana ko approcher que no ya to yebani te mais likambo na moni ozolingo sala ta mususu eza bien mingi te okopesa mutu ata mutu yebite conseil ngaza pire vie na été vraiment za pire vie na été ngaza pire vie na été na sens à utiliser pire vie te puis bateau ya zolinga pesa conseil ba kima na poto ezanga te eza ba processus na ngate derrière tina na kima na poto ayebi pe poto ngote donc tina na kima en fonction de quoi ngai na komi persuadé au kima te et puis na okima na ngate na kima pourquoi vraiment so na kende na kei ya zo bisanga na kima so na kende na kei so ki na moni mobulu ta mususu poche zo senga moi embrouille na yebisi patron ngande eza donc j'ai un petit souci je dois me rendre. Tu dois te rendre. Ouais. Merci, mais tu dois te rendre. Et tu dois capable na poto bono souffrir. Bofana libanda, bofana banda ko batu dia $50 à concert ka besoin. Mais tout le monde a vidéo boyena vidéo belé à télé kunia. Ouais, eza batu baloba ka ndenge balobi, batu ba s'ingérer na ba vie ya batu ndé balingi. Ndé na loba ki ceux qui osa appeler ya osa la songuer. Ça la songi na parce que ça te fait vivre. Mais un jour attrape 100 jours. Vraiment. Donc ngana ebike batu il est permis à muta loba oye alingi c'est vraiment bon quoi babi ceux bono vivre bien pour nini ba musicien ba kimi na photo bino bolo ba boza bien pour ba musicien ba kimi na photo fait ba kimi te bazala na orchestre za na bisengo bino bo voyager ka motema oyo ezangi amour ezalokola molimo ezangi zoto Evantu mboko misinga errant est-ce que zoyeba remède na ngweza motema na yo tala ndenge na komi kobela chez les chefs lelo ce tala ndenge na komi kosila malgré moi qui m'abisso mais lelo na 14 ans devant fali poupa à télé kunyanga ba te belé ba loba obligation du jour et simbate to comment na mon mais obligation du jour d'abord et simbate merci beaucoup. Ce Moutalobi et Simbati. Ah oui, tant mieux. Le problème il y a aussi Simba, ça se dit en fonction de quoi. Nga yebite. Mais nga na yebike mutu oazo pour produire nga sikoyo. Eza yé wana boss na ngai.
soki esimbaki te soki non ya liboso ye mpe kaka boss na ngai et puis une fois se aloba bato balobaka esimba te donc eza na mambo ebele bato bayebi te bayebi te mokili etambola ndeni bacomprendre te mais c'est normal moto nyonso te oyo akoloba bato mosusu ntango ozoyebisa eza vert ye azoyebisa non eza vert te eza soki nde nini oui eza normal. Il y a plusieurs façons de voir et de concevoir na moto aza na batik na ye ezotambusa ye ngai bapesa nga nzembo je vendis ma chanson tout d'abord et puis Evan Tumba aza jeune moko s'appliquera très très bien en verse. Donc jusque là non on a mon place à l'élite. Obligation du jour et souvent la promotion. Ouais, c'est juste dans nos habitudes et dans nos problèmes c'est-à-dire quoi? Tant que tu bimisa kawana tu bimisi nzembo na kin to kei na biso to kepena wa to kei. Donc voilà. Siko batu batala kande tozo s'ajuster siko tozalaki pété na confinement. Na confinement, ouais batu belé tu vas mi pesi pouvoir ya bimisa te. Tout le monde va belé ba bimisa mais c'est comme ça télé ozaki mtali bosso vous boka moi. Mais oui, ndenge ka prise aloba tout seigneur tout honneur donc nazaki ngakutunde na prise ayibisanga ibine mon chef omoni clip wana sanga bité prise. Fona bimisa kaka. Donc yango wana fo mona pinaki ba master balandi na sima ba bimisi na sima pozomona ke le clip eza vraiment ya façon ya ba côté nord nga na sala clip na nga na sala na kin et puis projet moko e wumeli trop na bit non il est temps maintenant na kati ya confinement na pesa bat moi plaisir wana donc ozoka elo ezosanga bien mikolo bana moko na betaka lisolo na bango basali discussion ko sakana te mibale ya ba âge à 15 ans batuni ngai vraiment ba maîtriser ngai ba kota bandal kunabi en tout cas le tout puissant. Est-ce que ça penda ya solo mamwana lobaki que moto bacha na lar na dollar kombo na e Franklin. Donc ça a plaisir mon avis voilà quand même une fois na message les a capté na ba petit à Joana c'est bon donc kunande bazotuna batuna kingai molimo ezangi nzoto demer nango donc baoka demer na remède donc ngana expliquer ki bana wana pena demer ezanini remède ezanini donc mpona ngai une fois nazaki sous moi na transmettre moi savoir moko pas bana wana c'est bon quoi. Merci. Ce qui pona rozwa déjà donc Evan Tumba pakolanga vraiment tout comme un peu dans moi sur émission vie technique est dans la réalité nango. Merci encore une fois na télé kunyanga ndenge vraiment puissant chef et là on est le souverain pontife et là on est que le chef le tout puissant chef ouais différence des années na ba chef monsieur il y a l'orchestre il y a le tout puissant cela veut dire nous allons coller ba chef nous sommes ngai na le tout puissant chef na sali allusion na ba orchestre té na sali à ta place moko groupe mobo et ba chef bazali ngai na za le tout puissant donc quoi donc ngai za le tout puissant ndenge ni papi kokol chef c'est bien maniata chef yondo comme au moins comme tanga batu mais que si ton yozo le batu puissant chef ezo banate par rapport ya nini donc na ebike mikolozo ya to sala émission mobimba po na expliquer batu mais le tout puissant chef place ba chef nyonso bazali bazo comprendre tina ba entreprise donc te nga gut na beta na orchestre na beta na groupe d'accompagnement ya fali les orchestres pas bande comme en via te zati donc on dirait ceux qui na vidé boy na habité na habité qui donc na habité côté ni ba olinga ngai po ba habité si na koli penza donc na koli na uta na vampire papitex na kenana ba freezer donc ti lelo na ba ne belé na sali pemé na aigle donc na komi pena mukolo ya osakana te na musique donc po ba mutumo boye ameka kaka alobaka ki voilà kuna boye tant musoko ya pa na biso yemoko obanga vraiment parmi ba chef oyebi à télé parce que comme na suka ya suka belande to mantele trop amour Eva tout comme na suka ba chef oyebi à orchestre chef li o envie ya kolbité azo mérité pour un chef na we bango nyonso côté bazali bazo mérité na ba capacité ya ba orchestre na bango bazali bango nyonso baza isika ba pesa bango bazo mérité
Capacité orchestre non, on a un orchestre, on a un groupe. Bango na yebi keta on a mon orchestre côté Zali ba mérita na ba côté Bazali. Mais stabilité to ko à télé stabilité ba ndeko mususu et peut-être on vit rapper stabilité ba na yebi ata vie privée ya chef mon côté. D'ailleurs ba chef en batika la kombe ba groupe ekufa. Et ba orchestre ekufa. Vraiment. Ba orchestre tika ka mukete. Papi Kakol chef. Ouais. C'est que Maniata chef. Nani sous chef. S'il sabango tout. Nicolas a fait rigoler chef. S'il saba chef nous so yebi. Natangi presque on se met tout en minute ces amis bini. Ba chef on a yo ba chef ni ba. Ka ba o tangi bango tout Seguin. Papi Kakol. Papi Kakol. Ngiama. Côté kuna na yebi tata mutute. Nande. Na yebite. Oboye bana raté ngosa igno. Te na yebite. Oui ma kausté. Côté kuna na yebi mutu. Ah télé ça bien. Ba kiltivanga na rien. Donc au moni ba côté kuna ozotanga na ba trop des inversions de valeurs pour moi c'est que j'ai remarqué. Donc ngai déjà ezalo kunazalo kwa ndeke so bambi libanga tana pumbwe na kei. Donc côté o ezo cultiver ngai te na ko kipete parce que notion c'est tout à fait normal ce déranger va te belé net orchestre ya monene jet c'était qui na kipaka makambo ya kuna te ezana ngo polémique te parce que cultiva ngai te. Vraiment. Donc nazana leçon mona tira kuna te o ego servir na vie na ngai. Donc si je le dis ça n'engage que moi-même. Ngaza muta polémique mais la préférence la vérité. La vérité na ya oh boninde ko boninde te nga si ça ne marche pas je te dis que clairement que ils ont marché. Donc et qu'il t'y va nga été. Mais par rapport à succès tout koyo kato